na sina bwandi poso moko awa na mboka na bisu ya Kisangani bochika nanu makelele ba mama batata na komituna ka banda tangwana ngana mwana muke lelo na kumi na 71 ans mais tango yo bakanga ki papa ngana zalaki na mbula misato mais mbula misato yo ngana zalaki na yengo epesa kanga mwanda kisa mpwate na kwa kuyiba tina nini tata nangai bakanga kaye na ba cérémonie spirituelle ya papa ya solo participation na bisu izaraki il faut tozala esika papa avwandi mokolo mwana ndenge nzambe alingaki nde baya kokanga biso le 12 septembre 1921 tokangami ndenge bamemaki biso na Mbazangungu maso wana bosibo yibi ezali lisusu na ntina te nalobeli yango mundele akangaki papa mundele aokaki likambo moko oyo ezalaki munene na makambo manso oyo esalaka ye pasi po ate aoka wala kimbango azali koloba il faut bino bamundele bokende po ate mokili na bango batambolisi yango na moto mwindo likambo munene ya 1921 le 30 juin 1960 tokomi indépendant papa Kofi na le 12 octobre 1951 simana 30 ans simana 30 ans même pas nani na jela ki kaka 30 années nalobaki na bino mokolo mosusu awa papa azalaki na boloko na koko kubenga yango boloko na musuni na mulimu azalaka libre Yesu atikalaka 30 ans na kati na boloko ndenge nini na musuni azalaka libre kasi na mulimu atosaka ndenge baokanaka na tata na ye akokaka ko banda musala te banda mokolo ya butami nde ya banda musala tango wana te ezalaki position divine muntu na mukili akokonongula yango te Yesu atikali 30 ans na kati na boloko ya mulimu pamba te esika moko te totangi na mokana mobumoi nde tango oyo ale bamoni ye kuna akendaki na mboka boye akendaki te ajwilaki mokolo oyo ekokaki nde abandaki mosala mwa ye nsima na 30 ans papa Simoke Mbangu na lobi lisusu azalaka prisonnier ya musuni me na mulimu azalaka na ye libre mpona nini azalaka libre biso ndenge totikalaki na mama nakobusanaka te pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans nakoti na première année primaire mpona nini nazalaki mutu na boloko etindamaka ngai na boma na ntina mosusu te mpo na lavage de cerveau lavage de cerveau ezali eloko nini pamba te bayibi malamu nde bana oyo ata ndele bakolanda matambi na bango
papa kolutu ndenge bino bosi boyebili mutu adi boso akendaki relege ezalaki papa kolutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 tandis que papa atikalaka lisusu na mbanzangungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati papa kulutu atindi ye na boma ezali sika nini bakamati oyo abokolaka ye mama kinzembo batindi ye na boma ntina izali papa alobaki na tata mfuma mbanza yo okutikala awa okubima soko mokete. Donc de 1921 jusqu'à tango oyo papa mfuma mbanza soko napesi nzila tende ayawa na kisangani ya kuyana yete banda 1921 bisu yonso bakangi bisu sauf papa mfuma mbanza papa lubi yo kutikala sinziri na mama atosaki papa Simoki Mbangu moto na boloko na Lubumbashi alekaki awa ndenge kolela na bino izalaka na bino mokolo mamisatu me na dati nini yakendaki kuna na Niangara bakenda kokanga ye na dati nini ye akendaki kuna na Buta bakenda kosala ye makambo ndenge wana na dati nini ye akendaki même ce que totali ba isika nyonso to okoka papa Simoki Mbangu ayaki awa to saraka yeboy batata na ba mama témoignage ambuta moto oyo azalaka na biso awa alobaki ete okisango ndengai nazali awa na kisangani malamu nde ya kotala ngai mais soko natali ye akomi mbuta muntu kasi ye azali nangai ngane mokolo na ye azali mwana moke kasi ake kokotana na papa mais ezalaki na mbola nini esikita ngona papa asi akotaki na boloko nene na Lubumbashi ou bien na date nini na tambuli esika nyonso tu na kati na mokili mwa biso na ye bobe oyo eza kosala biso bafilme na kanisi esika nyonso tokei balobaki tosalaki papa na yo tobetaki ye mbata totiaki ye boye tosala me likambo nini wana ndenge mama wana na Lubutu na nzila ya Lubutu ye alobaki na ngai ete papa nazalaki mwasi kitoko me tango oyo Simoki Mbangu masuwa na ye makangami na Kokilativille oyo ibengami tango oyo Mbandaka masuwa ye kangami babengi batu na Mbandaka boyo kutala mubomi oyo alingaka koboma mukili mwa binu alingaki nde bomona mpasi ye wana boya kutala mutu wana l'État pesi l'ordre moko oyo azana courage ya kubeta Simoki Mbangu ya solo bangu banso bakendaki ye mama wana ndenge mimona kende mutu oyo alingi ku privé biso bonheur na biso akei kulungula biloko ya mbila ezalaka na basende ebele atoni na mundele wana eske vraiment na koko kubeta ndenge na lingi de beta ndenge yo lingi akamatika kabele eloko wana ya mbila oyo ezalaka pepe na nzete nango alungulilungi banzobe wana ale akamati papa sali boye wo elungi nyonso makila matangi ti poso oyo yonso lungwi papa atali ye alobi mama napesi yo merci okanisi likambo yo osali ezali kitoko nga nalinga kobebisa mokili nzambe atindi ngai mpo na yo kasi ndenge osali boyo okukufa noki te ti tokomonana na mboka na yo okukufa noki te mama wana seki mokolo oyo nakendaki na Lubutu nazalaki ngai moko te nazalaki na bapapa ya mbuya
tozalaki na batambula oyo na batata papa makusuli oyo tokutambalaka na bango totelemi esika wana mama wana ya kuyaka na nzete tango akumi tango amoni kaka bandi kolela nde ya solo ngai nabetaka yo na mbandaka yo opesaka ngai itumbu nakokufa te ti mokolo yo okomona nga na mboka na ngai nakumi na mboka na ngai ngai yoyo ya solo na beli mingi nakokufaka te metalala no moto akosalisa ngai azali te nabutaki na ngai te yango wana papa naye kosenga yo bolimisi nalobi mama ngai te yo obeteki papa ngai te alobi ezali kaka yo pamba te elongi na yo yango wana nga namonaki limisa ngai nazalaki mwasi ya ndumba nabuti te nazali na mawa mingi pamba te sikasiko nakomi na mbuka nga nakomi mpaka nazali na eloko okopesa yo te akamati un Zaïre kamata pamba te musala oyo namonisinaka yo mpasi yango esi ekomi mbuka na ngai nyonso tala bato bandimi ngai mwa ya kundima ezali te pamba te nabebisaki kasi nazali na eliki ete okulimbisa ngai esika nyonso tu tokei yezo bakangi ye baci ye na kuluzu esika moko na banani bamuyibi tokendaki mboka moko na bamutabobe tokomi na mboka wana balobi awa na mboka na biso tokangaki papa Simo Kimbangu mokolo wana bakangaka bamuyibi mibale tango bakangi Simo Kimbangu tokamati ye toci ye au milieu ya bamuyibi ngai bakobengaka nga nani bakobengaka nga nani ese bakomona moto aya kosenga bino mbongo oyo nayibaki antukana kookisa bino soni te bango bakooka soni na bango oyo nyonso tu okolona yango wana nde okona kulungula namoni nano te moto aloni makemba akende kulungula nguba bomoni yango yango wana bamama na batata papa Simo Kimbangu abeleli il faut tomitambulisa biso moko muntu mwindu akokuma mundele mundele akokuma muntu mwindu makanisi ebele matambulakana na mutu na bato lelo oyo tozali indépendant tozali komitambulisa biso moko question na ngai ndenge bosi bomoni bafilme ebele bomoni oyo ya Moïse bomoni ya Adam et Ève bomoni yango soko bomoni te bomoni oyo ya Noé bafilme mosusu ezali lelo mosusu lobi mosusu na kamwenga moko mpona nini nakokutikala mikolo ebele boyo na Kisangani ya solo namoni nde ezali botongosi bamama batata muntu mwindu alungwa wapi bomonaki Adam bomonaki soko bomonaki te bomonaki mama Eve bomonaki soko bomonaki te bafilme wana tomemi yango po epesa bino mwa ide bomoni ndenge nyoka asalaki pena komeka mama ndenge mama akweyaki ndenge akwesaki mobali na ye bomonaki mpe ntango oyo Kain abomaki ndeko na ye bomonaki soko bomonaki te Sodome et Gomorre bomoni soko bomoni te esika nyonso tu wana biso tosi tokumi muntu mwindu alungwa wapi nzambe alobi ete tosala mutu na lolenge na biso
nalobaki na mokolo tozalaki awa banda na bomwana na ngai nazalaki kooka nzambe akamati mabele ngai mpe ntango wana ale soko naoki nzambe akamataki mabele nakai pepe na mabele nakamati mabele nasali comparaison na mosuni na ngai, c'est-à-dire conclusion na ngai ezalaki toujours nakanisi ngai muntu mwindu muntu nasalaki lisumu. Soko mokili mozali komona kampasi lelo banyoka baza kujwa swaka batu abomi mpe mutu ba lion ba léopard ba tigre ba etc. biloko wana bizali kobomaka muntu ezali ntina na ngai mutu nasalaka lisumu pamba te ntango na paradis terrestre avant que Adam na Eva basumuka nyoka ezala ndenge nini omoni ye okamati na maboko kuswa yote boko kokutana na lion okusala yidi kamute bokutana na léopard ou bien nyama nini ekuswa yote ekuboma yote pana nini bazalaki na mibeko bomonaki ntango Noe akotaki na nzaza na ye dikamongo komi ndenge mususu ntango mususu okukukanisa ndenge nini wana ye lion Noe abengi yale bokota bango be mibale ndenge nzambe alubaki kamata mibale kotisa kuna banyama basusu bazalaki kuleka monene batwa biloko wana ezalaki disusu na ntina te poate bango babika kasi omoni lion akoti molongo na mobali na ye na mwasi na ye bake kota na nzaza okomona bahipopotame bakoti na nzaza omoni batigre bakoti na nzaza bete kama nini wana bakoswa muntu te nakanisi bomonaka mpe na filme wana ntango basemeki babokilo bana ya Noe batuni tata bongo na biloko oyo bakoswa biso te nde nzambe alobi bakosala na biso likambo te ya solo bakoti kuna na masuwa te ntango oyo mpasi esilaki biloko yonso to wana ebomaki moto na kati na masuwa te mpona nini likambo ezalaki kasi na biloko nyonso tu nzambe atindaki Noa nde bikota na kati na nzaza eloko moko na koka te nde ye bakotisaka na nzaza ye nani mbizi eske botangi ngonde mbizi akotaki na nzaza mais mpona nini ye atikalaka pamba te ye azali mokolo ya nini ye azalaka na ye na mai mpona bakenda kolokela ye esika patata na bamama yo mondimi ya papa Simo Kimbangu zala esika wana mbisi azali ezali kubanga te soko mokili muyini yo ntina izali bato yonso boko kufungola bangumba wana kisangani meme 1000 bakotiola bango te kasi bakotiola nani yo Kimbangiste osala katika mwambe nini osala katika munini muntu mwindu alongwa wapi kanisa kale sika wana muntu mwindu alongwa wapi batata na bamama nalobaki ngai nakubanga kamingi soko nakamati mikro na bandi kuluba lukula chaku muntu mwindu alongwa wapi na jungilili kama nalobaki soko na okiete nzambe akamati mabele na kati na mabele ya ingili banda bo mwana na ngai na ibaki bala moete Adam Eve bazalaki batu mwindu kasi mokolo madiboso na lubaka likambwana yi la mokili motikalaka mokende babo mangai kana mokolo wana alibili kama nini ngai muntu mwindu nde nazalaki Adam Eve batu baseki bacholi kasi sika wa bango nyonso bandimi ya solo Adam Eve bazalaki muntu mwindu kasi tango na lubaki yango batina mayele wana basali bakalasi ya bandenge na ndenge tango bandimi ya solo muntu mwindu nde Adam et Ève. Donc le berceau de l'humanité ezali nani ngai muntu mwindu kasi lelo pana nini nazali zoba
mayela mazana ngai na moni wa ndenge biloko baza kutamula sawa ya solo ye na tinda kai na putu akai kuyekola biloko ye bobe na tinde na putu akai kuyekola kasi soko yango eloko moko ikasewa na sengi bango eske na kutuna bango eske ko bongisa mutabobe eske ko bongisa ngai loko oyo soko yango ikase pesa réponse di oyo aboye ko pesa le chef spirituel mote ye awoke de kamun muke kunu badika mongono mokonji me ngai na kupesa ye mote te même soko mokonji alobi na kupesa ye mote te ngai te alibi na ngai mutamuntu yo ozali malamu te biloko na ngai oyo la lataka soko nga na pesi yo mote makasi na ngai masili nga na lobi moninga biloko nini o lataka ya solo ye soko walati biloko na kupesa nga mote te kasi soko walati yango te papa aye kuyamba ngai penza mokolo mosusu na kota na ngai yawa na kisangani nazalaka koleka na ngai na lungu na lubutu kasi asenge papa eske tuko kumonana na kumakiti na ndako na ye alibi papa tangu nazalaka wana ndio ngono bantu bakoyiba batata ba mama ye au moins azalaki sincère mais bato mosusu babengi ngai nani grand franc-maçon grand magicien grand rosicrucien grand féticheur bien grand sorcier kasi moko te na bato wana bakolinga ngai nasalaka mabe nini yo kimbangise osalaka na yo mabe na mutu te okutumbula mwana mokete okulungu awa okena ndako na yo kasi bato bamoni olati vert blanc boni bakolinga yo ozane eloko oyo olati yaya bato bamoni boyo obebisi biloko na bango bato minene oyo soko bamoni ngai kaka ai mitima na bango ekumabe kasi nafinga ka mutu te nakufinga nakukendaka na ndako mutu te bamama batata banda na yawa na koti na kati na mission na bimi nanga di banda te kasi soko na tourner le dos babengi ngai nani muyibi surtout ndenge bandu baki ye bakanga ngai na putu pamba te atekaki diamba ou bien chanvre ou bien bangi dikambango kupesaka réaction ya solo bamama batata ngai na koko kumema biloko wana te na yibi yango meme makasi nango soko bazalaka ndenge nini te kasi ezalaki bandeko na biso bato mosusu wana bango balobaki ye akokana na Angola yaya bakeye kopesa sango kuna na baninga na bango oyo baokanaka lokola bango bazali bato ya sécurité bapesi bango sango soko diange na ye kuna aye na bunduki bapesi ye poate akenda kubuma mokonji ya Angola ubia akenda kuchila mubulu na Angola donc bo fouiller valise na ye batata ba mama ngai na memba nga valise te valise ya mama oui to kumi na le 29 décembre na sanza utazali na mubo eleki le 29 décembre to kumi na Luanda bato na biso baye koyamba biso na esengo bake kuchia biso na salon d'honneur ndenge tovandaka bato na biso bavwandu wana bake kusala démarche pwana kubimisa biloko tomemaki pamba te bango balaka mingi communauté tongo tomemaki mwama yebele bien tango tovwandi na salon d'honneur tojili mwantangu mulayi nazara kumona kaka basoda bakoleka bato ba sécurité baza koleka kasi lika munini kasi balubi na ngapeli kamute ngape na mama pia te tovanda biso kaka bien bele tangu tomoni ete tangu izara ko medika munini oyo balubi bafuye biloko na yo pamba te omema kibunduki ngaye na muto ayo fuye biloko ndio bazalo ko nganalubi il n'y a pas de problème
bafungola basanduku na babalisi otomemi na biloko nyonso tu malamu de batala bango nyonso batata biselenge tozalaki na batata nkimo bango nyonso tu batu wana bazali wana ale babandi kufungula bafunguli ndenge tolobaka na Kikongo na mboka wana ezalaka bato nkama 15 bakolinga yo 15 bakoyina yo kukamwa tangu muntu mususu aoki bazali kufuye bavaliza papa ya solo be ya solo ake kutala mina mutu atindi bino président atindi président de sentence alobi il faut bafouiller valise ya papa na batu nyonso tu pamba te tokisa nde bamemeni biso bunduki président Mobutu apesi po ate aboma ngai batu wana balobi papa mutu ala pe mais bino boyibi nanu mutu wa ndenge wana te mutu wana azali mutu na mobulu te mais dikambo bino bosali est-ce que vraiment ye président mutatindi ye mutatindi ale ye mpe akakuluba na tata moko ye azali membre du comité central ya Rwanda tango aoki alubi papa nani papa diangenda sona minas oui bazali kufuye biloko na ye oui na mutatindi au président akamati téléphone président est-ce que yo mutotindi batu kuna na aéroport bakona kufuye biloko ya papa diangenda papa diangenda ye asia ye baza kufuye biloko na banana paraître yo mutotindi batu ngai muntu wana soko 10 Angola tokuzalaka na la paix esikatiko baye kufuye biloko kanga basoda nyonso tu wana na batu ya sécurité nyonso tu kanga bango baluma na ngai nani mutu atindi bango ya solo tango tovandi tomoni basoda bavandi kokimaka pika munini mobulu eminence bimana yo pardon limbisa biso medika munini pani tovandi tango molai boye papa ezali secret vraiment limbisa biso makamasala bisikatikawa me makamunini wana ntango bafuyi biloko esikatikawa président apesi lorde bakanga basoda yoso mingi basi bakanga mide chakuna batata na bamama tokumaki na ndako ezalaki na 0 heure c'est-à-dire komi na mission na biso na gor kuna na Rwanda pamba teta na mission na biso kitoko munene bazali kusala pe ba studio ndenge bino bosali awa tokumi kuna na tongo totala batu na leta baye eminence vraiment tokisoni mais batu wana malamu nde baluba na biso nani mutapesaki bango message wana bake kolubela nkombo ya président na makambo bisoto boyi président si ayibiyo président na biso si ayibiyo yo zali mutu na mobulu te ndenge ni bayo mema sangwa ndenge wana batu wana natika kina boloko natika bango banda le 30 janvier ngana longwa na Rwanda tika ke batu wana na boloko président lubi ba kutika na boloko ti ba kolakisa batu wana ti mokoloma lelo na tuni tata wana ni représentant na biso alubi batu wana bazalaka na boloko ti na mokoloma lelo esala kanga pasi na linga kateni muninga mona pasi mpana tina na ngai kasi bazali na boloko pona nini oko oyo oloni yangwana peko ko nokulongula oloni anana kaka oloni loko mususu wana oloni wan peko bimaka ezala ka boyete yangwana ba mama na batata ngai nako kisabinu sonite boko mwana ngana ko na kota na ndako na mutute soko na le très bien na le na ngai te na vandi na ngai même na mokoto 87 na vandaka na vandi na ndako na ngai ya mabe wana na lingaka kulungwa na ndako na ngai te ndako yango na koti yango depuis le 23 décembre 1953 na vandi na ngai na ndako na ngai wana ekasi ba jeune na kisasa c'est-à-dire lobi ndokola na kende kite bazali na mawa pamba te balinga kende lobi babo mandako na ngai batungila ngai ndako mususu menga na moni na zanga pauvre bagara kutungila ngai susu ndako batu bakona di susu yo papa muyibi otali ndako baye kutungila ndako kitoko kasi bana balubi oye koya eya donc tango susu bo kende baza kutungila ngai ndako na kisasa ezali groupe ya bato
groupe ya bato même ba protestant tango bamonaki baleki na ndako na ngai batali batolo balobi nzambe mawa bake kongala na bato balinguma na bisu bangwana bavandi wana mais bino vraiment tata muto kusala bino musala ndenge boyi au lieu de renouveler même toiture na ndako na ye bosumba manzanza pate bobongesa ndako na ye bino boza kutika ye kaka na ndako ndenge wana eh bien bakendaki kusumba 250 tolo baya kupesa ngai esala ngai pasi na lui vraiment ezali mposa na bana batungilanga ndako kanzi nga moko na kulinga katende olungula kabele manzanza wana mazali kuna likolo na ndako na yo otia oyo ya biso lelo yo toza kolobana badirija balubi papa il faut ndako bajeteki il faut ndako bon koreki ndako batata nyonso tweri ngumba lelo ndenge bamonaki nga lobi te vraiment bazali na kolela pamba te bango nyonso basangani na matete po ate basumbelanga ndako ekasi bato wana bayini na ngai bakana koloba mbongo wana yibaki yango na bandi kotungilaka ndako te wana ezali nini joie yango na kimbangise kubanga na yote mutu mwindo alongo wapi yo ozali base lelo tozali na ndingisa boko yiba yango kaka tango boko kaka message eh bien bino moko bobongisa batata représentant basi bayibi ndenge tosi tokanisi tokobongisela likambo wana muntu mwindo donc nde azali base ya mutu nyonso to azali wana kati na mokili mondele yo mutu butaka ye oya jaune yo mutu butiye oya rouge yo mutu butiye na tambuli na mokili mobimba muntu mwindo aleki komona pasi ba prophète nyonso tu ya mokili na lubaki na bino yango bayaki na ndako en présence na mutu oyo pamba te ye avandi na ngai ntango nyonso na kovandaka na ndako na soko minuit ou bien 2 heures du matin ye azali kaka na ndako soko nga na koti na chambre te mokolo wana toyambaki baprofete ya mokili ba africain te bamundele na bamundele na bato jaune na bato rouge na bamundele bazalaki 32 toko misato na mibale bayaki kotela ngai na butu na lopango ezalaki 20 heures tozalaki mpe na réunion ya fete na ngai na ye mbuta bobe na maître mbungu na bena tozalaki kobongisa programme ya fete ezalaki na biso bango bayaki na butu wana bapesanga message te kasi likambo bango bayelaka koloba na ngai nde kasi yo mutu mwindo ozalaka ne prisonnier pendant 4400 ans sikasika wa boloko na yo esili batata bamama muntu mwindo azalaki na boloko 4400 ans ezalaki na ntina nini bango bazalaki na retraite bango nyonso basanganaki bakendaki retraite na mokili moko kuna bamonaki mutu moko akendaki monanaka na bango na montagne ye mutu atindaki bango bokana komona na diangenda analobi ngai mutu pamba ngai nafusa bongo ne boye na epai ya solo nzambe atindi biso epai na yo me mpo na nini nde ntango oyo nzambe abongoli miso na ye epai na bino boloko na bino esi esili muntu mwindo ojungi na esika na yo mukana mwa nzambe mozali awa papa sumbe soko za kulala te yakana na mukana nde tojungela nano oyo totangaki mokolo wana pamba te ezali na pasi lelo bisi nyonso ya kuluka po ate mokili wana ekoma indépendant ndenge biso tozali kasi soko okumi na Afrique du Sud okenda kokutana baaviateur ya muntu mwindo bazali badocteur ya muntu mwindo bazali baingénieur batu mwindo bazali kasi nde mauvais traitement awa na kati na mokili mwa biso avant de joyer indépendance tozalaki na baingénieur ya batu mwindo mingi te tozalaki mpe na baaviateur te tozalaki mpe na baofficier te lelo otala soda akomi officier
mais avant l'indépendance baofficier bazalaki te lelo oyo tokumi bato minene kuna na Australie nalobaki na bino yango le 12 mai 1980 à 7h15 du matin tokomaki na Australie nga nazalaki kokanisa mokili wana ezalaka mokili ya bamondele or ke ezali mokili mwa yo d'ailleurs bino wanakisangani nzambe apesi bino tente moko ya monene ya ndenge mosusu bino nyonso bazali pembe nga nazali mwindo mais soko nakomi na Australie ngai bakomona ngai nazali pembe bato wana bazali kuna bazali solo mwindo kasi soko tali suki na ye asali kaka boye suki jungi nsima elongi na bango ya bato mwindo ngai mokolo wana ya solo ndenge nalobaki nalelaka na ngai ebembe te kasi mokolo wana namona bato wana nalelaki ntango tokomi na avion na 7h15 nabusanaka te le 12 mai 1980 ezali mosika te 80 le ezali 88 tokiti na avion tokeye na salle d'attente po ate tobongisa formalité d'usage ndenge esalamaka okei na mokili mabaninga il faut o remplir bapapier na bango tokei liboso ntango tokomi totelami nalingi kopesa natali bato mine bazalaki mwana mwasi moko bamibali misato me otala bato wana balati elamba oyo bankoko na biso bazala kolata awa ya mwindo ndenge oyo bato ya boloko balataka bazalaki kolata ntango oyo lisusu te mena ntango na biso moto ya boloko nyonso tu il faut balata ye elamba ya mwindo namoni basapato balataka ya mwindo bachaussette ya mwindo mwa kiloti ya mwindo mwa blouse moke ya mwindo bango nyonso tu mwana mwasi robe ya mwindo mentango bamoni ngai balobi est-ce que yo mundo ozali mwana papa Simoki Mbangu alobi ezali ngai alobi ce n'est pas possible batali ngai balobi te yo ozali susu mwana moke ngai obenga mwana moke ntango wana nazalaki na 62 ans obenga mwana moke mbe yo ozali mwana moke okokozala mwana tata Simoki Mbangu te soko okomaki mpaka wana nde tondimi analobi ngai oyo ngai suka na mwana obutami na dati nini napesi dati nabutami nkombo na yo napesi dia ngenda kontima ex Joseph bon bobutamaka bana boni tobutamaka bana misato oyo liboso nani nalobi kisolokele lokelo Daniel ex Daniel Charles batali ezali juste oyo mibale dialongana kianganisa ex Salomon batali esolo mama na yo mama Mwelo Marie pamba te yase akufaka na ye donc azali su na tina na bisu te nde alongola prénom na ye tamba lubi nzambe tomoni nde yo zali mwana moke kasi yo ndimi kaka ndo yo zali mwana papa Simoki ngana zali suka na bana papa Simoki Mbangu bandimi te na kamati passeport na pesi kasi tamba tele passeport c'est incomplet bon sika na kokanga bino bolembisa ngai naza koloka eloko na poche na ngai bon baoyo baza na carte d'identité na bango awa nakisangani bolakisa bandimi ya papa Simoki Mbangu baoyo baza na carte d'identité na bango bolakisa carte na bino baoyo baza na carte na bino bolakise makambo c'est-à-dire mingi tomemi carte te batata na bamama ndenge yango ezalaka eloko pamba carte d'identité mutu ntango baflama soko obimi kuna na libanda batie mutambo na bango kuna mutu soto olakisa carte soko olakisa carte bakangi yo ngai esika nyonso na kokenda naza na buku na ngai
nungo wana ndako nangai na yawa na kama tabuku na chena bosh pana ni namutoka ngai nazana mission na biso zebo ete kasi nazali na buku nangai ntina izali yo mundi me papa Simon Kimbangu kama taka carte na yo mukol mususu bakuyiba carte wana soko izali ndenge nini o kuko kuzala mundi mi ndenge nini kasi soko ozana carte na yo yo moni ete oye ezalaka ka papier pamba otia kona ndako na yo kufuta ndenge yango isengilite ozana pasi kama ta livre d'identité na yo ngai esika nyonso tu meme na kati na ndako na ngai livre d'identité na ngai izali na poche ntina izali ezalaka ka eloko pamba kasi na ngai izali na ntina ya musuni kaka te kasi surtout ya mulimo ebe tango na pesi bango livre carte d'identité na ngai sika basi ba pesi ba carte mususu na ibite seko bini bosi boju yango bosi boju nanu te biso si boju ba carte d'identité ya ndenge mususu kasi ngai yonso tu mibale izali na ngai oyo buku na ngai na Joaki mokolo na kotaki kalasi na le 17 février 1934 carte na ngai izali na ndako mwasi na ngai kutuna kasi oya kala usala ngo nini ngana tika yango izali souvenir te yanga izali na laksi na batu wana kuna na Australie tangu batali ale baleli pamba tu bamoni diangenda kuntima ex Joseph tata Simon Kimbangu mama Mwilu batu wana baleli abe tangu baleli vraiment ga ipesinga mawa na pesi bango moto babo yake esikasika babande kolela dikamunini tango baye kutuna ngai eske mpebisu nzambe mutasala kabiswe balubi mpane botuna ngai question boy bango balubi oyo ezali mukili mwangai ngai mutu mwindu nde mokolo na mokili oyo Australie okaka Australie mokili oyo ezali yangai ba pesi ngai historique balubi était il y a 200 ans le 12 mai 1980. Il y a 200 ans, biso batumuindu tozalaki 14 millions. Bamondele bayaki ko lakisa biso civilisation na bango bazalaki 200. Lelo biso batumuindu totikali moins de 300. Bango bamondele bakomi 16 millions. Et c'est biso wapi? Yango na tutuni est-ce que nzambe mutasala kabiso malgré on bina biso nzambe mutasala kabiso e bongo binu papa Simon Kimbangu binu bokanisaka azaleka buto na binu kuna na Afrique e bongo biso koko na biso zani de kolonani eh bien ba tango ba leli vraiment malubana bango ezalaka tellement profonde ngai moko na kamati muswana bande ko lela maman Mpuma Longo tele mobali na ya lele ai yembe pas moyen et directeur de cabinet ngai ben ntango yeko kuteka si papa zero kulela ba mundele yoso bazalaka kiria rien de bon otala kana ba image batu ba bokola kabisa na catholique otala image o bazala kula kisabisa tozalaka kuseka kaka membe batu minene soko balaxi image Satan muntu mwindo Ange Michel Mundele na ibite soko batu musubu mona kiangote oyo babokola kabisa na katolika ntuka na ibite soko mona kiangote ezana tango oyo mena tango na kala balakisa lisu fe mais il faut balakisa yene muntu mwindo na manzongo ngo melayi ezabote ebe nanda kwa papa shinoda yango nde mage soko bomona kiyo pana ntina wana pama tena kuta ikabaka te image miri mubimba nanda kuna ye tozalaka pena ye mbuta mutu bobe nsinga loketo akutika lakate tangu tukuti image wana ngana lubya solo memewa bon ma solo na bisu eka kubimisa ale alubi je suis le premier nègre à vous inviter okana loketo akutika lakate tangu tukuti image wana ngana lubya solo memewa bon
masolo na bisu eke ko bimisa ale alubi je suis le premier nègre à vous inviter okana na wapi na kaina na Afrique noire yo ko kana ko na te ndo pambate balubaka bino batu muindo bolala kana bino na de kolona nzete bozali na banda kote angai mutu ndenge boyena kana kulala wapi ça s'entête muta mutu est-ce que yo yibinga nazali mundimi ya solo uzali chrétien sur le même pied d'égalité que moi nazali chrétien ngai na kupesa mwa matuna yo otambulisi bisu na mboka na ya ke okay kulakisa bisu esika oyo boyambaka Yesu ntango akimaki balinga kubomba yo kona na mbokeli mwabango akimaka wana Egypte ebubumbaki wapi na sena cave ye azali nani mwana nzambe ondimi yango nde ye penza mutu asali bisu à son image à sa ressemblance olali sena cave bongo yo olala ndako ye luxe na ndako na ye 200 chambres ndako mutu moko alalaka 200 chambres, je dis bien 200 tokotaki kuna na ye na mwasi na ngai na bato ebele tokendaki 7 alobi yezo boyambi na sena cave ye mutu asalaka yo nzambe na yo soko tata na yo aye kotala yo okutia ye wapi il faut naluka la chambre la plus luxueuse na pesa na tata na yo oyo asalaki tata na yo nzambe oyambi na cave yango wana soko ndimine ngani mpe nazali mundimi okoya kolala na likolo na nzete lokola ngai na lalaka ndio kuluba de kamandenga wana te alors ndimi tenga nazali mundimi ozali mundimi okoya ba discussion yi kama tena isika wana aye kondima kasi na kugenda kama mikolo misatu même 24 heures tant pis l'essentiel okuma ka oya kutala sika tokolala ka na likolo na nzete pambate ya lubi na bisu izali fote na bisu te ngai banda babuta ngai na kumwana ka muntu mwindo azali esclave wana Egypte batunda batu mwindo kasi bango nyo surtout bazali ba esclave batu basumba bankoko na bisu basumba bango kasi yo nganga nzambe okoko bongisela batu wana te yo mpe kutrete bisu kaka nukula ba esclave yo nganga nzambe soko oyibinde ngai mpe nazali mundimi lukula yo okoya kotala ngai yango wana nde andimaki ezalaka discussion munene pote ndima 6 jours kasi mokolo toyaki awa mino moko botali mbula oyo ebetaki nayibite soko bozali se souvenir mokolo wana oyibi yango ebe ntango bakamata imperméable balatisa ye alobi te ye papa aza kupola mbola bongo nga na lata la mana ndenge nini tokendaki na kumuyeti kuna na ndako na ye ele lante mena kendaki na Lubumbashi kuna nde tukenda kukutana na president pamba te masolo wana sina lobaki nde bango balobaki nde biso tokolalaka nikolo ya nzete ntango tokumi kuna Lubumbashi ya president biso pia azalaka elombe alobi bon sa sainteté oye boni mikolo miza koleka ndenge nini ndo mikolo nanga vraiment mutu atambulisi ngai na komiti na Guadeloupe tango yo ozalaki awa son eminence amemaki te na mboka na yo nakendaki mpe esika wana okundaki mama tosambelaki mpe kuna na ye papa na baninga tukumaki na Kisangani sikasika lelo toye kotala yo président alobi bon oyo ndako wana ya yo oyo ndako ya secrétaire na yo oyo si vila yo surtout wana ye mutu azana ndako na ye kuna alobi tokolala awa te me biso moya kolalisa yo na likolo na nzete ezali te daye papa alobi donc papa pesaki ndo tosololaki alobaki na ngai yango alobi tokolalaka likolo ya nzete te tala bandako batata na bamama muntu mwindo alongo wapi est-ce que basava bakozalaka te etokobongisa ta elamba na ngai ifo mundele asalela ngai te nalati bachaussette ti na makolo mokolo nini ngai nakobongisa elamba batata bamama
bato bayini yo pamba te opesi mpo na yo valeur omimoni nde nga mpe nazali mutu sur le mien mpe d'égalité ke n'importe qui lelo tozali kokende c'est-à-dire bokanisa te nde enokamata avion lelo nakojongana kisasa natikali na bino mikolo mingi awa enalingi natikala lisusu mikolo mingi awa ntina ezali c'est quand je sais très bien que vous êtes des universitaires. Je ne sais pas si vous allez réellement supporter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette situation est laquelle? Quand vous allez à l'université et que vous allez vous trouver à côté de ceux qui ne sont pas kimbanguistes, et quand ils apprendront que vous êtes kimbanguistes, quelle sera leur réaction? Je crois que ça va peser. Mais je pense qu'ils vont se moquer de vous. C'est en connaissance de cause. Et moi, j'ai toujours partagé leur point de vue. Ça montre leur ignorance. Les jours qu'ils vous connaîtront, à partir de ce moment-là, ils vont vous respecter. À Kinshasa, quand on voit, par exemple, Maître Mbungu, c'est un membre du comité central, c'est un docteur en droit. Mais puisqu'il s'est fait kimbanguiste, on se moque de lui. On les trouve vraiment ridicules. Docteur Bazinga qui a été ici secrétaire régional, un homme comme celui-là, vraiment se faire kimbanguiste, celui-là c'est un savant. Je pense qu'en Afrique centrale, ils sont que deux pour les maladies mentales. Ils ne sont que deux. Mais puisqu'il est connu Kimbanguiste, on le trouve vraiment ridicule. Un homme comme celui-là, devenir Kimbanguiste, c'est tellement humiliant. Et vous autres, en tant qu'intellectuels universitaires, dès que vous apprenez que voilà, vous, un intellectuel comme vous, devenir Kimbanguiste, c'est ridicule. Hein? Et vous entendez ça, vous vous sentez déjà minimisé. Oh mon cher ami, vous avez trouvé votre voie. Je pense que vous vous êtes taillé la part de lion parce que vous avez fait le choix de devenir kimbanguiste. Restez-y. Il se moque de vous aujourd'hui, mais nous verrons ce qui arrivera. Le bon Dieu n'a jamais menti. Donc ne vous sentez pas abandonné. Le Seigneur est à côté de vous. Restez un fervent kimbanguiste. Tant bien même que vous soyez docteur en droit, docteur en philosophie et lettres, ou bien maître en philosophie, il ne faut pas vous en faire. Restez un kimbanguiste. Je pense que Moutabobé va vous présenter quelques films. Des gens qui sentent que réellement cette voie est entre vos mains. Donc, kimbanguiste universitaire, soyez fiers de l'être et restez-y. Ne changez pas votre opinion. Même si vous êtes au Kubanga, pas battre pour Sekawana et Zana Tina. Si vous avez un telak, bana moke kasina nwana o muyibi wana yeta mwana moke ajuya ngona nani tata na ye ou bien entourage na ye abo woya wana nani wana dilangenda muyibi amususu c'est un grand franc-maçon mususu c'est un grand magicien mwana moke ajuya ngona nani
na mokolo donc universitaire Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi? Faut changer la peau. Faut changer la peau. Okamati biloko lati, opakuli, kasi. Soko biloko ngobe bisiliki okumi mwindo tout. Et allez pour été, hein? Mingi nazaleke kumwana batu mususu na kisasa kitoko. Kasi akamati biloko wana pakuli biloko wana bisiliki ale omwe obandi komana kumi mwindo oyo mwindo azalaki na yango oyo aboyaki oyo eleki batiye ezaba te yango ana tikala nayo mama ndumba obe tata tikala nayo muntu mwindo ndenge nzambe apesaka yo ezana yo fierté. Donc papa na mama nasina lobi mingi penza muntu mwindo alongo wapi ba grand prophète de ekona na Petro wa diboso tanga sikawana ngamo na arbitre Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe libanga na bomo ipe libota na bule na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete po na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami pe likumisami na nzambe bino pe lokola mabanga na bomoi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo. Zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia nasiona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe ye oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali po na bino bandimi nde po na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali pe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami po na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi yango malamu okiti na wana balingilaka bato balingaka yo te lelo yokomi mutu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso bakopesana na bino ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana nde mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseka balati vert blanc biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami
pamba te mutu yo surtout muntu munene aya kota yo boye et surtout yo kufuka ma liboso na ngai c'est ridicule oh ya mais vous en avez limité c'est ridicule en quoi oh personne non sait mon abino anglais attention